Coucou la famille. Bonjour, pe bonsoir. C'est l'heure oye koya kokuta bino balinga mibana na nzambe. Mes bien-aimés dans le Seigneur, lelo tokutani lisusu bandeko. Je pense que bolingo ya nzambe zali likolo na biso. Raison pour laquelle azali ko renouveler bonté na ye jour après jour pona ngai na bino. Raison pour laquelle le Seigneur tozalaka toujours reconnaissant na ba bienfait na ye oyo azali kopesa biso. Balinga mibala na nzambe lelo toye pona to partager parole de Dieu. Parce que ndenge parole de Dieu zoloba na biso mutu ako vivre kaka na lipa te bandeko. Banda tongo tipo kwa ngai na bino toliaka biloko ya ndenge na ndenge. Pona nini musuni kaka oyo tozali na yango ezwa makasi. Ekoma makasi eyeba lolenge nini ezalela. Bongo bandeko na ngai intelligence na yo. Po diable tango azali koya ko tante yo ndenga tantaki Jésus après 40 jours. Jésus lobaki na ye, il est écrit, il est aussi écrit. Bandeko nanga pona yo, mwana na nzambe, o tenir liboso ya munguna, o résister liboso ya munguna, o kanise zeli na fufuna madesu. Ou bien ke wuta kaka na liloba na nzambe. Siko bandeko tangu yo ozali ko négliger liloba na nzambe. Suka na yo bandeko ekozala lolenge nini. Raison pour laquelle bandeko na ngai na bino esengeli to yoka kaliloba ya nzambe mingi. Même parole de Dieu ezoloba na biso nzambe alingi to bikisama. C'est bien bon. Mais alingi te to suka kaka wana. Alingi to profondir yango. Alingi to koma na connaissance o ya parole na ye. Parce que connaissance ya parole na ye, tango ezali plein na intelligence na biso, yango wana nde ekozala bibundeli na biso devant munguna bandeko. Mais tango intelligence na yo ezali kaka vide, ekozalela yo pasi na tango ya mipepe. Yango na bandeko nanga lelo to ye na émission te, to ye pe na ba conseil te, mais to ye kaka totala liloba ezoloba na biso nini. Parole de Dieu nini oyo ezali kosenga biso bandeko nangai. Yango na sans plus tarder bandeko ngai pe nazozwa ba lunette na ngai e facilité ngai. Tokoloba ebele tokotanga Bible muke. Me koloba na biso ekozala toujours na kati ya parole de Dieu bandeko na ngai. Vraiment ndenge kaka Bible ezali koloba na biso bandeko to banga nzambe. Nzambe azali malamu mingi pona ngai na yo bandeko to banga ye. Ye azali bolingo, ye azali kimia pona ngai na yo bandeko na ngai. Nzamba azali bolingo. Na monaka a part histoire o ya Bible bandeko na monaka histoire mususu te oyo ngai personnellement na koki ko se donner na yango a part parole de Dieu bandeko na ngai. Toyeba liloba ezali malamu mingi, liloba ezali donc na yebite. Esengo nini o liloba ememaka na kati na vie ya moto. Liloba ezali ko bakisa bandeko nanga un plus na kati ya bavi na biso bandeko. To linga liloba. To tanga kabuku esantu bandeko. O balobaka Bible eza lokuta boye te bandeko. Bible eza lokuta te. Batu nde bandeko nanga batu ba utilize ki Bible na lolenge ya mabe. Ba moni to utilize Bible. Memi lelo o bandeko. O toso benga ba faux prophète. Est-ce que boyoka yango te na kati ya Bible bazoloba na biso Satan se déguise en ange de lumière. Bandeko, ange azalaki pembeni ya nzambe. Ayebi liloba makasi koleka ngutu ngai na yo na ba négligence na biso.
ayebi liloba makasi bandeko yango wana ya kosaka kaka pe batu a partir ya liloba yango wana balobi na biso Satan se déguise en ange de lumière bakolo na biso pe bayemba banzembo baloba ke nyonso eza kongenga ezali pauni te bandeko foko yeba boni bakosama na likambo etali badiamo komona diama te libanga moko boye oyo eza kongenga makasi bakosi peye ndenge moko na parole de Dieu bandeko ndenge balobi na biso Satan se déguise en ange de lumière ndenge asilaki kokosa Eva alobi na ye soki ya solo bomoni Eva lobaki nini oui balobaki na biso yango pe tolia te tosimba pe te Eva aperdaki contrôle ayebaki te ke diable a retranché si alongoli liloba nzambe pe ya bakisi dia alobaki na bango kaka balia te bomoni diable be stratégie na ye azalaka nango yango wana raison pour laquelle parole de Dieu ezoloba diable azalaka risé azali intelligent te bandeko azali risé donc mayele moko ya mabe oyo babengaka tiangi bandeko na yebi te na minoko misusu soki bakolobela ngo ndenge nini na bakongo balobaka tiangi ti babimisi lango nzembo tiangi mayele masaka donc mayele ya mabe bandeko na ngai yango wana tosala keba toyeba liloba ya nzambe po tango monguna azali koyaka na ba stratégie na ye wana na ba manière ne wana ya mabe toyeba donc ba secret ya ba gisement na ye biso pe toyeba yango bandeko tokoyeba yango soki ka toali kotanga parole de Dieu soki tozali ko appliquer parole o pe toali kotanga po a partir pe même ozotanga yango soko zozwa yango lokola récitation bandeko olingi ko appliquer yango te ekozalela yo pe pasi tango diable azotelema na nzela na yo eza na bandeko mosusu balingaka pe kotanga parole de Dieu te bandeko Bible kako ekoma poussière akotanga yango kaka tango akei église wana Bible esimbami po abanda kutu kobalola bapage boye problème bapage lokola ebaluka makarare ekoma kokangama bandeko Bible ya mutu ekoki kozala poussière te po ezali bilei na yo bandeko fo fungolaka yango tango nyonso tangaka yango meditaka yango comprenaka yango et puis agir fidèlement na tango wana nde succès ekoya na banzela na yo bandeko totika kozala négligent topona nzela moko ya malamu mpona kolanda topona oyo ya mutuya na kati ya bavi na biso me négligence bandeko yango ezali komema biso na banzela moko boye oyo esengeli to babiloko mususu oyo esengeli to sala te na banzela mususu oyo esengeli biso to tambola te likolo ya négligence ya parole de Dieu mes bien-aimés lelo tozali kaka koya kolobelela biso bana ya nzambe bandeko biso bana ya nzambe biso ba serviteur de Dieu bandeko tokoki kozala na soife ya mbongo te peske kozala soife ya mbongo ezotinda biso na makambo ya bandenge ebele ezotinda biso tozalaka na badefo ya ebele kozala na soife ya mbongo ezali kotinda biso te. Donc, mutu azali serviteur de Dieu et sengeli na ya sala nini a garder likabo wana o nzamba pesi ye soigneusement. Bandeko likabo, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde bandeko nanga. Ibokanisi mutu nyons tu pour simbika ka Bible. Mutu wana ko vanda boye abandi ko sosola liloba comme il faut. Non. Bokanisi mutu nyonso kaka po asimbaka Bible ko vanda pe boye abandi pe ko prier pona batu pe bazali ko zo ba guérison non bandeko bokanisi mutu ko vanda kaka boye azo mona na lisu moko spirituel o eza na kati ya mutu non bandeko ezali balikabo oyo nzambe atiaka na kati na mutu apesaka yango lolenge ye moko alingeleli. Il fait grâce, mes bien-aimés, à qui il veut. Azali ko pesa balikabo wana mutu na ndenge na ye. Bandeko ezalaka teke oyo aza lisu il fala zala litoi.
o azali to ifala zala zolo te acha zolo na place esengeli ezala acha lisu na place esengeli ezala soki zolo ekomi na place ya lisu n'est-ce pas mutu wana akomi kisimbi bandeko na ngai il fait grâce à qui il fait alors to garder bamakabo wana o nzambe apesa biso soigneusement bandeko na ngai me bamakabo wana bandeko na ngai tozokoka kogarde yango soigneusement te na bakati na biso pona nini bolingo ya mbongo ezolekela biso mingi. Mais bien aimé yango wana biloko bana na nzambe esengeli bakeba. Mais bien aimé sans plus tarder tokokende bongo na 1 Timothée tozo kende bongo na 1 Timothée bandeko chapitre 6. Na kotanga rapidement bandeko na 1 Timothée chapitre 6 balobi na biso nini. 1 Timothée chapitre 6 na verset 10. Na verset 10 balobi na biso car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Mais bien aimé to suki na biso wana parti akaka tozwi. Bandeko nanga balobi kozala na bolingo ya mbongo yango ezali racine ya bamonioso. Mais bien aimé racine mais bien aimé ya bamonioso. Bamo wana bandeko ekoki kozala ya malamu to ekoki pe kozala ya mabe. Mais bien aimé to lingaka mbongo parce que mbongo ezali ko rendre biso ba service ya kitoko. Biso moko to mona kati mbongo ndenge kotsaka différence entre babola entre ba riche. Na ko mona kaka boye ozo mona penza oya zana pauvreté. Na ko tala kaka boye ozo lire déjà oya mona kango bozo mona mbongo yebi ko kabola. Bandeko mbongo ezo rendre biso ba service ya malamu. Me bandeko nanga akoma maître na yote. Tangu mbongo ezali kokoma maître na yo bandeko akotinda yo osala ba dega moko ya kosakana te bandeko. Tomoni ba dega ngoti. Ba dega ngo bandeko. Tozo mona ngote. Bokanisi ba biloko misusu leki. Elekani wapi na mbongo te. Bandeko mbongo ezeli ko mabe. Tokeba na mbongo bandeko nanga. Mbongo ezali kopengwisa basali ya nzambe. Makasi bolingo ya mbongo eza mabe. Bandeko to lingana na bolingo ya solo. Na vrai bolingo. Eko sala biso bien makasi. Neti ngai mama ana na yembaka. Ndeko kako ako ya pembeni na nga fasala fitiringi na nga ifa pesa nga yotan. Bandeko, ndeko wana zoyela makambo ya nzambe. Azoyemba na makambo ya nzambe. Ngai pe na zoyemba kana makambo ya nzambe. Mepona na epole ye. Doke lakisike nga lokola na yeba zo linga yeba na fona senga imbongo. Bandeko, to yoka teke bozwa gratuit bo pesa pe gratuit. Mutongo pelera ko ya wana osengi yembongo. Apre wana nzoka ayepe na ba biloko mususu na kati na uba komi lisusu kokwe isaka bato. Yo ti obenga ki mutu wana ya pembeni na yo. Vision na yo ezalaki nini pozwa kaka mbongo. Bomoni ba mbongo pa ezali ko pengwisa bato. Bomoni ba mbongo ndenge ezali ko memela bato basalite pembeni na bango. Bomoni ba mbongo ndenge ezali ko mema bosoto pembeni na bango bandeko tokeba. Mais bien aimé balobi na biso amour ya mbongo nzamba pekisi biso bolingo ya mbongo eza mabe. Nzamba pekisi biso tokeba na mbongo parce que mbongo eza racine ya tout le monde. Mais bien aimé racine ya bozoba nyonso evandeli na mbongo. Bandeko tokeba mbongo ezali malamu. Biso nyonso tolingi yango. Biso nyonso tozolukaka ba vie po tozoluka mbongo. Po a partir ya mbongo ekesala yo boye ekezongisa yo boye. Mais bandeko notre maître c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth bandeko. Mbongo elanda yote. Mbongo yeba na ko dirige yote bandeko. Tosali komona ngo. Tosali komona yango bandeko. Mbongo eza kopengwisa na ndenga kosakana te. Totala na tango ya kala bandeko. Badime ba offrande bandeko ko servir na nini. E bandeko ko servir na misala ya nzambe. Me lelo o bandeko na ngai badime ezo servir su na misala nzambe te.
bofrande ezoservir su na misala ya nzambe te ekomande ya bapaster. Mais bien aimé, ekoma ya bapaster. Bandeko bazo sala, bazo travailler durement na lingomba, omona bandeko baza non payé. Baza non payé bandeko na ngai. Bandeko musumba leleka bandeko basala fête. Bandeko mususu azo wuta musika. Azo sala ka ba démarche. Bazo somba boye, bazo zongisa boye. Pona balamba fwa yaka, pona ba saisonner fwa yaka, pona ba zongisa boye fwa yaka. Ba activité mususu ezamba musu na lingomba bokozala na posa ndeko wana. Ndeko wana fwa ya arrangeaka ba micro, azongisaka boye. Me bokoyoka ka na minoka ba pasteur. Merci ma sœur. Merci mon frère. En tout cas nzamba pambola bino apambola bino na o nyeso bozo sala. Azo bosa na ke ndeko wana zo perdre temps na ye erebongile ke luka vi. Ndeko wana mba mususu distance wana wutaka tia ya place wana ezo senga carburant. Ndeko mususu azozwa transport azo wuta kuna musika po yaka ba place wana ezo senga transport pona bosengeli na ye yango wana azo yaka po eza musala ya lingomba. Malgré sengi bino te bandeko, conscience bandeko ya bino moko boko yeba non, na ba dépense oyo na ba cotisation nyonso otozwi, na somme oyo bimisi na kesi, ba dépense oyo nyonso tozo sala, tokanisela pe bandeko oyo basengaje na musala nzambe bazo yaka tout moment bazo contribuer kita bango moko baboya. Mais yo pasteur ozana droit ocha batu wana nyonso na liste bakamata autant et aider bango pona transport na bango. Mais kaka nzamba pambola bandeko utaka likolo ekitaka na se pona nini tolingi kaka ko utiliser ba mininga. Pourquoi mes bien-aimés? Total ba mbongo niveau ezo mema biso eza malamu te. C'est pas bien bandeko na ngai. Potangu to longoli bolingo ya mbongo, memi ba mbongo eza na kati na litonga, eko sala ma vraiment misala ya litonga. Ba église na biso, combien bato yo bakufela mibali bazakuna, combien ba nani, ba orfele bazali wana. De père et de mère, misusu bazo souffrir makasi wana. Mais malamu ngutu biso to sisaka lisusu bango. Que ma sœur, mon frère, na moni problème na yo, mais avant na sambela pona yo offrande, oyo penza eko beti sa penza motema ya nzambe penza ya solo. Wana penza nde malamu. Wana lubandi ko prier pona mutu. Bandeko na ngai. Ba place ngoni osto bokendaka. Oyo bazali ko sala na bino balolenge wana. Gerizo ango bozo monango. Bozwa kango. Oh yo kaka parole de Dieu zolo ba mon peuple est détruit parce que bazangi connaissance. Mais bien aimé si bo mona place moko ba disciple o batambula kina Jésus mutazono ba nazana ni or ni argent pona na pesa yo mais oyo nazana ngo au nom de Jésus-Christ de Nazareth recevez mutazui guérison bandeko na ngai. Musala nzambe ngutu ya zolo banazane loko ya kopesa yote. Me bino nde bolingi batu wana nde obazo souffrir. Ba pesa ka subino. Si bo mona place oyo Jésus ava prier pona mutu. Asenga ka mutu mbongo. Pesa boye tuti sabotema ya nzambe. Nzambe mutu okita na sako ya oliango. Ah bandeko to tika ko utiliser bana na nzambe bandeko. Bana na nzambe to fungula misu. Ba oyo bako tambolaka na lukoso ya mbongo bandeko. Bozala mayele. Bozala mayele basali ya nzambe tutika babiloko toza kosala. Nzamba zane sengo nango ata mukete. Nzamba lingi babiloko wana te ata muke. Potango tozali kokima babiloko wana to longo li bolingwa mbongo na nzela na biso eke sunga biso lisu makasi poto garde balikabo oyo nzamba pesa biso to troupeau vrai. To pese vrai ba troupeau de Dieu. Metango toali ko chaka ka mbongo liboso bandeko ezali ko empêcher biso to pese ba troupeau de Dieu. Poto zali ko mona kaka mbongo. Balinga mikati na Yesu. Bo se dona kaka te na place oyo bino bolingi kaka ba miracle.
bandeko nanga batu balingi kaka ba miracle ba prophétie yango wana ezomema bino na banzela wana parce que bolingi kaka ba miracle bolingi kaka prophétie mais bien aimé vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Ezate ke mama no mutasala ko boy tata mosino mutasala ka yo boy omona ka boy te wana bana na nzambe ba sepeli makasi wana penza aza penza vrai prophète. Non 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 non. Parole de Dieu lobi tokoyeba liloba pe liloba wana bandeko ekokangola biso. Non pas que bako prophétiser pona yo bongonde e okozwa guérison. Non. Non mais bien aimé et loko ya mutuya toyeba parole de Dieu na kati na biso. C'est très important, mes bien-aimés. Botika ko se donner na ba prophétie o mama no boye tata no boye. Botika ko se donner na ba miracle oyo bazo salela ka biso kaka. Nyonso wana ba faux prophétie wana. Ba faux ba miracle wana. Bandeko nyonso wana eza basé na nini na mbongo. Eza basé na mbongo bandeko. Po soki ezali basé na mbongo te, mutako koma na niveau te ya kosalaka babiloko wana ya faux. Mutako koma na niveau ta lingi kaka sala kombo. Po bayeba ye pasteur ya munene, bayeba ye prophète ya munene. Bayeba ye po aza na église ya munene, azwaka batu ya ebele. Nyonso wana pona nini? Pona kaka mbongo. Mais bien aimé, yango na parole de Dieu ezoloba na biso, tozala na amour ya mbongo te. Pamba te mbongo ezali kotinda biso na makambo mabe oyo ya ndenge na ndenge oyo tozali kosala oyo ezali kosepelisa nzambe te. Bandeko mosali ya nzambe yeba koluka vie, yeba koluka mbongo. Ngai na bino nanu tokoma na niveau oyo apôtre Paul akomaka nango te. A travailler qui durement la parole de Dieu. Même ngutu ba disciple o ba liaki na Jésus, ba melaki na Jésus bandeko. Moko te koma ki na niveau apôtre Paul. Apôtre Paul ayaka na sima bandeko a travailler dire parole. Mais bien aimé, mais ce qui totali na parole de Dieu, apôtre Paul malgré niveau na ye wana abandaka ko sala ba tanti na ye. Apôtre Paul alaka na musala makasi maloba kiteke pona musala o makasi ngai na tika manini musala o na salaka ya batante. Apôtre Paul a continué ki toujours na musala na epo ayebaki na kolia la mutoki nanga oya pesi c'est bien bon oyo pa pesi était problème te pour partir ya batante na ye so permettre ye à vivre. Mais bien aimé mais pona nini ba pasteur ba prophète ba docteur ba lingi ko sala te. C'est pas bien bandeko nanga tokeba na mbongo. Mbongo ezeloko mabe. Tozo bunga facilement. Nyonso wana pona nini mbongo. Mais totali lelo na parole de Dieu. Parole ezali koloba na biso mais bien aimé tokeba na oyo etali mbongo. Car l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent eza racine ya tout le monde. Bandeko tokeba na mbongo. Mbongo eza mabe te me lolenge tokoma kolingelela yango ekoma mabe yango ezo tindaka biso na berere oyo ebele parce que tomipesi na mbongo bandeko eza malamu te tobima na babiloko oyo nzambe alingi yango te ata moke bandeko nanga toyeba kobatela likabo oyo nzambe apesi biso ezali malamu mingi. Mais bien aimé dans le Seigneur, tozo continuer toujours enseignement na biso bandeko. Tokotala na Job bandeko. Tozo kende toujours. Tokende nanu bandeko na 1 Corinthiens et aux malamu mingi. 1 Corinthiens. Tokena 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens, mes bien-aimés, chapitre 10, nakotanga na verset 12. Na verset 12, balobi na biso, ainsi donc, qui celui qui croit être debout, donc prenne garde de tomber, mes bien-aimés. Balobi oyo, azali komona ke ya azali na ye debout. Mais bien aimé, yo zana yo na amour ya mbongo te.
ozana yo na nzela ya malamu. Parole de Dieu ezoloba na biso o prendre garde na yo moko. Mais bien aimé, o prendre garde na yo moko parce que la parole de Dieu nous dit on vous mesurera. Yo pe bandeko bako mesure kaka na lolenge oyo yo ozo mesure na bamininga. Bandeko tozala na garde. Biso batu toali ko comprendre que loko oyo eza mabe. E loko oyo boye boye. To mikoti sana biso ne makambo wana te. Parole de Dieu ezoloba na biso to prendre garde. Mais bien aimé, to prendre garde. Ezali très important. Eza très important bandeko yo moto zali debout. Ko se laisser faire te okoya. Balobi o prendre garde. Boyebi ko prendre garde. Bomona ka mubatu banani ba boxer soki bazo bunda soki bazo take ye muninga na musoso ala ndeni azo prendre garde pona makofi wana ndenge zoya bandeko pour vous dire que diable atantaka moto nyonso. Diable oya bangite oyo Jésus oyo fils de Dieu oyo wuti ko silisa kaka prière sikoyo. Donc, onction zaya ko sakanate mapusi na ye pembeni si tu es fils de Dieu. Bouta la diable aza rizé bandeko si tu es. Bongo yeba kiteke yaza mwana nzambo ozo kota doute. Ozo kote doute na nini si. Bandeko si. Aza mwana nzambo oza na droit ta koloba ne si. Bandeko bongo yonanga. Oto zangu tuna masumu. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Ce qu'a péché a kendeki ko tenter o nguta sana lisumu te. Yonanga to sana masumu. Combien de fois o ya ko tenter biso te. Diango balobi na biso to prendre garde ba mes bien-aimés. To prendre garde biso to zalaka debout. Pour ce que to prendre garde te bandeko. To ko zala tenter. Na ba mininga pe misusu ndenge bazo zala tenter. Raison pour laquelle bandeko tangu muninga kwa isami ko sekate. Eza na musali nzambe moko na bandaye ko mona toujours na ba réseaux sociaux. Soki penda mutu kwa isami ko mone penza yi ko sale mission ne sengo nyonso Donc ko moni penda mutu wana zani sengo po nini etela kwa isami non bandeko. Biso bana na nzambe to ko yiko zalaka na ba comportement wana te. Bilo si bo mona penza bandeko nanga na pese exemple neti ya batu tolère bakendaka na guerre. Ba soldat bakena na guerre bandeko pa lisasi ezwi moninga. Ale bandeko wana mususu basepela pona lisasi ezwi moninga. Non. Boko mona ke bango nyoso bakoma kenkie baza na souci bandeko bako tombola moninga na bango babandiko kende na ye place moko boye bazala isolé babanda ko aider ye pondeko na bango a survivre. Bandeko bongo yo okomona muninga kwei. Priez pour na ye. Portez ye main. Aide ndeko na yo talisa ye. Ozo corriger, ozo linga ye bandeko. Dans l'entretien ozo lakisa ye mabe. Ozo corriger ye avec amour, avec douceur mes bien-aimés. Dans la parole de Dieu, lobi na biso boy. Place oyo kokoya te, place oyo mbalasima sale la boy, zonge sa boy, eko sala bien. Même parole de Dieu bandeko, ce qui totali, ezolo banabiso, efforcez-vous, efforce-toi. Mais bien aimé, soki nzambe ya lobaki efforce-toi, ayebaki le pourquoi bandeko. Oya lobaki na yo efforce-toi, mes bien aimé. Parce que na lobaka yango tout le temps, balangi nyonso to lobaka na mokili oyo nzambe mokolo nango. Duba vocabulaire nyonso tout lokola balangi nyonso eza ya ye. Duba vocabulaire nyonso bandeko ezali ya ye. Soka lingaki koloba venez. Mais bien aimé, nzamba lingaki koloba mbala moko yaka, metango alobino sala makasi, ekokani na yaka te. Zala eveya yebaki monguna Satan, azali wana bandeko. Ye wana azali ko déranger bana na nzambe, po batambola komi lifote, yangwana nzamba etilizaki mo wana venez. Efforcez-vous bandeko. Et non, venez mes bien-aimés.
tozali veye bandeko. Yo mo tozali debu tangu muninga koyi zala na bolingo wana. Zala na bolingo oyo ba soldat na guerre bazalaka nango entre bango na bango. Pour parce que biso nyonso tozali batu ya kamoko. Ezali teke oyo mususu tanga koyi azali susu mwana na nzambe te non. Bandeko totalaka David. David oyo azalaki selon cœur ya nzambe. Nzamba lingaki ye makasi. David mwana selon mon cœur. Mais David wana koyi sama. Akewa koyi sama. Nzamba lingaka ye pona nini. Nzamba lingaka David makasi pona humilité na ye. Humilité na ye. Humilité. Yango wana nzambe alingaka David makasi bandeko na ngai. Yango wana azali kosenga na biso soki mutu akwei sami esengeli tosambela pona ye. Esengeli tosambela pona ye bandeko. Totika babitidi oyo ezali ke muninga kwei biso nyonso tu tozali koseka, tozali kochola, tozali kosala boye. Ezali mabe. Ekezala malamu mingi. Bandeko na ngai. En tout cas, ekezala malamu. Bolimbi sikoko moga yaki wana bandeko ko faire distraire ngai yangwana na uti ko komela ye loko oyo alingaki. Bandeko na ngai, nzambe azali malamu mingi, nzambe azali bolingo pona biso bana na ye. Humilité wana o David azalaki nango. Yangwana nzambe alingaka David makasi. Alors bana na nzambe tozalaka humble. Tozalaka humble bandeko. Tango kwei zala na humilité za très important. Combien basali ya nzambe o bazali kokoya, bazali pe kolinga kosenga na bango ba pardon te, nini te, okomona ya zongeli pe cher na ye po selo bango eza église ya nzambe te, eza ya ye moko mutu asala ngo babiloko moko ya bongo. Tozangi humilité. Bandeko bongo o ya koi. Soki humilité ya David bandeki ko jouer rôle pa ya nzambe. Nzambe ata frapper ye. Tango ako reconnaître kaka nzambe ako yamba ye lisusu bandeko. Nzamba boya kabiso te malgré mabe na biso, mais humilité zali très important devant Dieu et devant les gens. Mais bien aimé, esengeli na biso ndenge ka tozali koloba, biso bato o tozali debout, esengeli na biso to sala nini, to prendre garde. To prendre garde bandeko ya bato oyo bazali kokoya. Ekozala malamu mingi. Esengeli na biso to rétablir toujours. To rétablir ba communion na biso na nzambe. Ezali soin ya bandeko na biso bali kokoya. Tozali wana te pona kosalaka ba n'importe quoi. Pona bango, c'est pas bien. Ezali bolingwa nzambe te. Yo mutu soki mutu akoyi ozawana kaka asala kiboy azongisa kiboy. Non, to sala be mission na ndenge moko ya propre po bandeko ba bénéficier non na balolenge wana nzamba zo sepela na ngote. N'est-ce pas na pesa rabino nini exemple moko ya femme adultère tango bayaki na Jésus bato balinga ko lapider femme adultère. Jésus alobaka na bango nini? Alobaki oyo nano asala lisumu te abamba mwasi o libanga. Bango nyonso bamonanaka wana te po conscience na bango efundaki bango moko ke bango pe baza na berere. Donc c'est comme ça mes bien-aimés. To sepelaka te tango ndeko akoyi ezali malamu te. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tozali toujours ko continuer. Tozalaki na 1 Corinthiens chapitre 17 siko to kende na 1 Corinthiens bandeko. Toujours na 1 Corinthiens wana siko to kende na verset 6. 1 Corinthiens chapitre 6 plutôt, mes bien-aimés, chapitre 6. Na chapitre 6 siko to kotanga na verset 12. Na verset 12 bazolo banabiso tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, mes bien-aimés. Nyonso tout ezali permis,
me nyonso te mutu ezali malamu oyo esengeli tosala yango wana ntango yo ozosepela ndeko akwei utilité nango eza nini eza malamu te eza mabe tout m'est permis mais je ne laisserai asservir par quoi que ce soit mes bien-aimés nyonso ezali permis na komitika te na se servir na quoi que ce soit mes bien-aimés eloko mosusu na kosala yango mpo nazwa nini ezoservir na eloko te ado soko analyse nyonso wana tika yango tika kosala yango te eza malamu te me bien-aimé toyebake nyonso eza permis me nyonso te eza na utilité tobanga nzambe todevelope kobanga nzambe na kati na biso todevelope kopratike parole de Dieu ekosala biso bandeko malamu mingi okomona bafutilité mingi oyo eyaka na banzela na biso ekolongwa bandeko donc na nyonso wana eloko bazali kosenga na biso na verset oyo bandeko mutu esengeli ayeba kose contrôler bandeko nanga esengeli oyeba kose contrôler bandeko ezali malamu mingi ezali malamu mingi koyeba kose contrôler ezali très important po mutu tango ezali kozanga contrôle na kati na yo ezali bongo mbeba ezali mbeba makasi musali ya nzambe yeba kose contrôler eza très important tango ezali koyeba kose contrôler en ce moment là okoyeba kobatela babiloko oyo nzambe atia na kati na yo me tango ozali koyeba kose contrôler te bandeko ekotinda yo na sorti ya badefo ya ndenge na ndenge ekozala malamu te ekozala malamu te bandeko contrôle na vie ya mutu ezali très important me bandeko bayebaka kose contrôler te bandeko balobaka n'importe quoi basalaka n'importe quoi eloko mosusu azosala eza mabe ya komona yango kaka ezali malamu biloko oyo esengeli to evite bandeko yango wana me bien aimé mwana na nzambe zala na contrôle surtout musali na nzambe zala na contrôle yo musali ya nzambe ozokoka kozala na contrôle te okobatela bapate na yo ndenge nini bandeko boyebaka ntango bozali kopengwisa bapate bandeko okozala sévèrement jugé parce que nzambe atiaki likabo wana na kati na yo pamba te posala na elanga na ye mais bien aimé le Seigneur tozali continuer sikoyo tozokende na Job mais bien aimé Job chapitre 6 Job chapitre 6 tokotaka na verset 14 na verset 14 mes bien-aimés je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ balobi na biso awa nini celui qui souffre a droit mes bien-aimés balobi a droit mes bien-aimés tout ça l'attention na parole de Dieu oyo toali kotanga balobi na biso celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Mais bien aimé to suki na biso wana to wana partie A o alinga tanga pe partie B akoko kita. Po verset na no silite bandeko na tangi ka na moko wana. Balobi o yazali ko souffrir non pas to bandone ye ndenge na uta ki koloba na bande ko mona ndeko moko surtout soki muta kwei akoya ne sengo moko ya kosakana te. Po ye muta prophétisaki yango lokola mutu wana kwei donc prophétie na ye et s'accomplir selon ye bandeko mais awa parole de Dieu to moni ezali koloba na biso celui qui souffre a droit à la compassion de son frère mais bien aimé oyo azali ko souffrir oyo akwei donc biso bandeko oyo tozali komona toyeba ke aza na droit ya bolingo biso esengeli tolakisa ye bandeko tokoki koboma ye te tokoki kolapide ye te
ke ya sali boye, ya zongisi boye, ya beti boye. Bandeko, parole de Dieu ezoloba na biso, yo moto ozali debout, o prendre pe garde. Po soko ozali ko prendre garde te, on vous mesurera, mukolo yo pe ko kweya bandeko. Bako sala yo kaka, lolenge yo po sala kabato. Dutango yo oza debout, ozali ko comprendre babiloko wane sengeli na yo sala nini o telema. Telema bandeko, kolinga kokweya te, yeba ke diable azali wana pona ko tante batu. Me awa tomoni na Job balobi na biso mutu azali ko souffrir, mutu oyo akweyisami, azali ko souffrir na likambo moko bo azali ko traverser, na ndenga wuti ko souffrir, ndenge bazali ko sala ye bandeko, conscience na ye ezali lisusu malamu te. Toyeba ke azali na droit ya bolingo, ya biso bandeko na ye. Mais bien aimé, parce que yo pe mutu zoloba, ozali pe parfaite. Mais bien aimé, azali na droit ya bolingo. To lakisa mutu wana bolingo. To lapide yete bandeko. Memi na mabanga te na ba parole na biso. Bozo mona penza ki bozo lapide muninga. Bozali ko sala muninga mabe. Comme si biso to zangi masumu. C'est pas bien bandeko. Mutu wana azali na droit ya bolingo. To lakisa mutu wana bolingo. Ale corrigeant. To partager na ye. To lakisa ye bolingo eno to encourager ye na kosala mabe ezate ke tango toza ko lakisa ye bolingo faut to encourager mabe wana non mais bien aimé to lakisa ye bandeko na otangela susu bino verset na longoli na ngai linette bandeko na ngai mais bien aimé dans le Seigneur to lakisa ye bolingo wana ezali très important bandeko na ngai. Mais tozo lakisa yango en le corrigeant. Ndeko place boye boye te. Place boye to sala boye. Place boye to zongela boye. Eko sala biso malao mingi. Eko sala biso malao mingi. Parce que parole de Dieu zolo bana biso tozali ko kwesa bandeko. Tango na ba façon d'être na biso tozo kwesa bandeko. Na kozala mingi na bolingo ya mbongo bandeko. Tozali ko sala babiloko moko oyo esengeli te. Yango ezali ko tinda biso to kweya makasi pona bolingo ya mbongo wana. Tozali ko sala ba makambo esengeli te pona nini bolingo ya mbongo eleki makasi na bavi na biso. Eza malamu te bandeko. Nespa boyoka kanzemo mususu te toyaka maboko pamba bandeko tokozonga pe maboko pamba. Yo mondimi batela kondima na yo lelo longola motema na biloko ya mokili. Bandeko biloko nyonso ya mokili kotikala. Mais bien aimé kotikala. Toyaki maboko pamba. Bandeko tokozonga pe maboko pamba. Bandeko enseignement oyo bandeko sorry ekota na kati ya mitema na bino esala misala nango tolongola bolingo ya mbongo yango ezali kotinda biso na bambebe ebele metango pe moninga kwei toyamba ye tolakisa ye nzela tolakisa ye bolingo tozo corriger ye na douceur nyonso ekozala malamu mingi na biso bana na Nzambe bandeko na ngai yango wana nayaki nango mpona partager na bino na pokwa lelo soki Jésus Christ azongi te tokutana na bino na numero mosusu ezalaki bongo ngai servante na bino nalingi bino mingi bandeko tokangama na Nzambe aza bolingo mingi bandeko toyaki maboko pamba tokozonga maboko pamba quelque sa bozwi na yo quelque soit nini okozonga nango te. À quoi ça sert mes bien-aimés na mutu aganye nyonso ya mokili o perdre place oyo okotia ami na yo bandeko parce que ami na yo na mokolo asuka yango wana eko represente yo
bandeko tobanga nzambe. Nzambe azali bolingo. Nzambe azali kimia. Pona biso ba oyo tolinga ye. Merci beaucoup mes bien-aimés. Ba kimia na mabota na bino tokutani bongo mbala ya sima. Baba na bino.